ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Pamia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo ba ko na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bande onanga mokili makambo ebele na obita mino histoire oyo ndeka na koma oteka na boye na TikTok kilia na benga mafifi boni bien mafifi kole koma ki men nazoka bien tenga po mini yona yoki ote banda kole koma biloko yalaki ebele muteme lenga kobanga na ngana yeba kole komi otondenya bitema fifi kole koma ki na ba moko wa mobile na ngai mobile asali ni boni misabi mobile na ngai akenda bakenda osamsa na mona Congo batonga bana dinda ko obotonga na Congo mobile koma so ake Congo 3 mois 4 mois Congo omona zungi ka bongo abia vandaki akoma komona déjà 6p abi mobala koma soko sola kaka ndeni obenga bata ba brick wana ndeni zena na ke banda réseau na mino bata Afrique zena matina el banda mobala el banda ake solola moka biso basinde to yalaka ndenge yalaka pe mobala melene masanga lali alembi alali azwa telefone na mbali njoka saka nga code mobala na 3 codes yaka nga 3 codes wana mafifi na kanga 3 codes na phone code del boso eza ya kota tsaka ba dossier deuxième code nake mona makamusu abi troisième code na ino mona tindika lokito ba photo mwasi na ye abala ye na Kishasa abali mwasi na ye abali mwasi na Kishasa mwana ngwa episenga mwana ngo ninga alandaki bando ko mama wana mwana ngwa za na 30 ans papa za na 60 ans abala mwasi wana mko IBC siko abite na koti na WhatsApp ya fi yango
fi yango azomenase te il faut na publier bafoto banda tobala na publiaka te yebisanga kaka mwasi no abela tala degre mobala ake koyebisa fi wana kishase mwasi nanga abelaka docteur esakatelaki bata azokufa donc aosilisa 2025 te nde docteur alobai bakatelaki 6 mois akufa abima fifinga na belaka nanga te eloko te aminenge yalaka ya mo bakisa batension emotension mataka normal abi o malade na bela docteur akatelenga na kindoki o nani mbala nga bomanga abima fifi na leli butu mengo mona voila nga boye na boko yebisa ye nazuka biloko ngo nyonso akopi yango atia yango na telefone na ye avai na ye abisiko na osenga conseil natika libalo nasala nini mpo fi yango baboti na ye mwana moko deja fi yango mpe aza su na zemi mosusu ayebise na omemo na poto me ovanda na Belgique bazaka na France amina otio na Belgique mpo soki akufi na ye tozala kuna talaka ifo tozala na Belgique bapapa mwasi na oyo ya ndako abima afifi tobandi na ye toalaki ta na centime te namonaka pasi na misala awa abi mbongo ebele wana oke etongela na mbongo nanga mpe eza ebele na bambongo na nde tosala makelemba nayebi ke eloko na biso ya bana biso bana 4 eza pasi na mawa ba mibali omoni mabe oyo bino bosala na bana bato po bino bato bakolinga basi bino boya kokosa bana bato yaya yango mona na makambo nyonso ozosala ekosimbo te parceke Marie Jeanne aolelela yo Antoinette azolelela yo Mireille aolelela yo Sylvie azolelela yo loba yo ozala na raison soka kwana tort na kokosaka bana bato yaya okozala beni te koma yo ozolakela mwana bato akufa okosi mwasi na kishasake bakatelaki deja na docteur azokufa ndeko mwasi modele olobela ya bolinga te na pasi na mawa modele azolobela azolela atinenga bafoto ya fi yango na ya mobali na ye abinanga kutu fo abenga mama Kongo abisoki nga na ponga apese conseil na bite kopibie bango te abite nga beza papa bana yo wana apese conseil nga kobenga pe mama Kongo te tika kabo ona obenga bata media il faut basambo nga bite solo basambo lobi mambo elekaka esili omoke ba papa bana yo yo omona kozo sambo se ba obimisa yo bakomo bimisa ba vie privée no ka bakomo bisa mambo ebele nga bitika papa oza pe mukolo ya papa nanga oza mukolo wana 60 déjà ozoluka nous sommes mambo ba jeune garçon boy na ba jeune kutu le conseil comment osala bango omona mwana bali boy ana 30 ans mwana mobali mais mutu ezosala o protéger mwasi na ndako a protéger mwasi na protéger ba faire na bango bana bakomi mona yo na mobali ne ba osaba makambo na bango mais bino bataya mikolo yo ta mukolo bongo 60 yaya okangisa 6 wana na 0 ezali awa omona te ajo na komi ona zala poser na vana mwasi nanga kimia tosala makambo na biso mais non na eshesa kuna ozomela mwana bato ba ankoro ozokosa ye okosa awa ke mama bano docteur akatelaki azokufa nda 6 mois obi na vanda ye mpena kona yebisi mama zela nano nalalaki na habite na vanda nano bien nalalaki ya kosalonge na mbeto habite na vanda nana nano makambo ndeko ya mwasi azoyebisanga bandeko ya mibali boti kosala boye omoni conseil moko ya ofele mpona biso nyonso nga aza bana bana efo obena mo matoi soko obana mwana bato kopesa promesse te oui biso basi mwasi akobe biso vie biso basi omoni être toza très dangereuse mwasi akobe biso vie na minute omoni ka ndenge atemaka azolambela yo omoni ka makambo ebele mwasi asalaka eza mwasi aza mystique inutile bwa kokosaka bana bato bozala lokola mindele olobi vérité bon mama bana na boti na Afrique ndenge ya bolimbisango olobi nini omoni moto to kobete vérité esale moi atala ebisenga vérité bon yo mo ebini ngo osola mais yo zokosa mama bana na yo
docteur ayebisi dans 6 mois azokufa na maladi moko grave moyen ngo nayebi so eza te na yo mpe fi yango na Kinshasa yo moko ovanda nano te mobala yango azokosa yo otuna maladi yango grave ni boso sida bokufi bino nyonso boso sida yaya eya malamu te ndeka mwasi modela olelela na nga conseil na nga wana eza nga nayebisi ye apibie te na mitakala eza wana nga biso otini mitakala na bata TikTok mutakala papa bano bwana bana déjà 4 bana baomona mutakala papa bango ekosala malamu te kopibie te ata mutakala fi yango mpo mutakala fi yango eza wana eza video ekangama na ya mobali nao soko opibie omoniki eza ntina te bana baoloba me mama pourkoi osali bongo ozomona mpo papa oyebake yo moto opibie bana ana bana mibale misato ya mibale moko ya mwasi bana mibale bara toujours bara kota bapapa na bango aomona mama pourkoi opibie papa napesi conseil apibie papa na apibie mobali na ye te atika na ye abengani mpe bato ya media te abenga bango te atika nga bafoto yango naa nanga nango awa naa na ntina oke kopibie babiloko wana te koluka babituma mosusu boye te pole opibie deja foto ya motu oyo ke aza mpe na famille na ye yango nayebisaki etika boluka bosola ndenge akalme soki olobi kolingi su libala te yo moko sala na ndenge akalme nga na koyeba no te boma libala na asali mabe te soki omoni ke oyo ye asali eza mabe eza mpe malamu te ndenge asali kokosa ya moninga liwa en plus abima fifi abandi yango lelo te na france awa bambanda bando akosonene ngai na porte ndeko ya mwasi bato aza nanu papa aza na ye mpe nanu yo oza deja na 60 ans mwana mwasi bato aza na 40 soki 47 ayebisenga ezalaka te bosi boboti bana luka bovanda akimia en tout cas bandeko na so bopese conseil aolanda bino ayaki lia nanga alani mpe na TikTok wana voilà merci beaucoup. epesa zuwa te po toleki bino na mosala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité ondeko nanga ato bengisi wapi akoya na biloko nini nyonso bobosa na te bandeko a Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu mwa bimpiatu makaya bupondu bana Londres oza fatigué olinko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso epesa zuwa te po toleki bino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe